La famille n'était pas d'accord. Aussi, nous avons quand même eu le courage de publier l'information. C'est parce que tu as eu bien la source. Monsieur, l'excellent, on le prend. De la presse. Ndeko Yves tomonio awa na esika okoyoka sango ndeko na biso Kamo Lopez ndenga kufilika mango arrivé ndenge nini. Dans toute fois nga azali na Kasavubu na place na biso to sala émission to dali na Thierry Mombaya curieusement appelle et côté li Thierry ba web biso to Thierry web to ka son aventure mais on a essayé de l'appeler jeune sœur na yambia olela et on avait compris que ça réalité to luki to combien wa awa pe ba na certitude d'information te ba boy que a coufité a salarié crise bazo réanimé mais après ils se sont rendus compte que Bisoto a raison, Kamo n'est plus. Donc Kamo n'est plus, qu'est-ce que il a été malade, a belaki tout problème. Non, Bisoto yo kaki parce que ngai na moni était ça fait un temps pour dire ouais, Kamo ba bien la gina mbasu. Mais oui bomier il paraît qu'il ambasu té malaria 4 plus et cette malaria là ba ndeko bazaki na a na famille biologique babi asalika crise. Donc, oui, tout ça, biso passe bon. Atato yeba, moni a comprendre na biso to coupe avec Jani, to yeba qui que Jani a souffrant. Donc, mais il y a Kamo
soto kutani ya tumbola ngaka moi mayele na biso omoni yebisa prof makelele nga kutala leo na omasi c'est donc to soit na biso soto kutani na éviter na surpris quand on me dit que Camo ne plus et nazo comment on réaliser que Camo azate donc noyeba te Lopez non betani non lobani donc voilà faut comprendre vraiment donc c'est une fille autopartageant na 5 ans d'auditoire donc akawana te ebani moi trop donc non faut pas te ko réaliser mon mot merci. Bonsoir. Bonsoir chérie. Moni toza ebele awa koyoka sango oyo koyoka ndeko na biso akufi okoyebisa biso ya arrivé ndenge nini? Ah maman to ina kote na oteka. To venu ka ba obenga biso Camo akufi. Ah on to bani bana muke to kolna awa pa ba ah biso ah. To kamwe le Camo akufi. Abilité le côté appliqué à Christ akufi. Mais lobby alekaki to kutele to solo na ya aleki na boni bi aleki. Mais to comment akufi. Sikopo na liwango na bino na biso normalement babi akufi azalaki na mbasu babi azalaki na fièvre mbasu mbasu silaki azalaki ma fièvre mike akome bien malaria mais le pela lekaki ni mo la voiture a mima akome na bien. OK d'accord merci. Après ngana eba iteke na lekina mbasu lekina anniversaire ya président Ibraton akota sko Dieu star basimbie ngabi oh basi mi eve boende ni nyango bavandi se siko mo patelema auto mo ranga na ko konda pour moi pena muto abelaka ko mo pala siko to telemi ngana ujala to bite foto ba na nini boto komi mer nini nga bokele ngamba stanga la kisi so photo ya sex cowboy omoni la sex akapolele da banola kama kolopolele nanga seli obongabi mutanga ngabo manga to ya mobali sopi ya chaîne ya CBS sopi ya musala na comprendre te bananga kwa mama mukie zo vimbe zo matipe vimbi après commune epé bien akompe ko tambola pe après ko sas ko malaria 4+. Ndene nga bongo azaki ne bien très bien nde lelo asali soki babenga nini crise aobunda na kobima na nini awa pala bango aobunda na kobima mwana mwa mukeboe biso tonto ngato na yo kosuma mai awa tomoni mutu na yazo bunda na pena boye kobima na mutu boye nde salike ayeko kokata mutema munoko polele biso polele bango monde mbazui bakangie munoko nakangie ni stop so yeboy balobi to bolela te bolela na ba muna o bolela te to le teneni CBS publié ba page te publié ba tout ba publié ce que to le par rapport à quoi o te ba kinena soki na ba tenga so kinoise awa ti clinique ti musaka kuna na Gombe so mtenga kufa po ti na clinique kinoise l'état ba okile ba mbuta cha Congo so mtenga kufa na ndembala moto ba moni sikoyo nani Virginie Manganga ba ye na Gisèle Fouy ba ye kuna na kati ndesiko ba ko ba kete na minute de bati na morgue ya nini ya 50aire donc fin de l'année donc ngana za ki biso ba kina matango makamu ya fa kufi onani Dadi de Kambala ndesiko tonga na zu nouvelle na kota siko pona sa Neymar siko kuti Neymar ba do sekana dati mwana ya na siko ko botela Neymar boy no bet no pese Neymar nouvelle ondeni po so na pese ko changer mama ko ni ngabi abani ko sekala comme Yves Pan jemima oyebi teke non na obenga binde na boy na yebi mais siko na hôtel siko titila Neymar poni Neymar na kuti na sengo bona fse ndeni taka sika Neymar tikala ko seka Evelyn Kamole poza kufi Neymar nenga za bongo na yete so ka yebi ke atombole lamba atomboli robe resima to Neymar atomboli pena robe bonne émotion ne mon pole pas nani de ceux qui ba chroniquer bazalaki ba nga bazo pe image donc bonsoir mani Bonsoir. tomoni ba journaliste basangani ebele tomoni opoza kolela est-ce que ko ebisa biso elo nini vraiment ekomaki non yebande ninga pina komika siko donc oyena ngaka yango babenga pe na téléphone bayibisinga donc nana suite te nana eloko te mais nayebi kaka babwakelaka imbasu donc ozalaki informé que azalaki vraiment malade nayebi ka azalaki malade tosololaka na ye mpe l'autre fois awa mais du coup bana na uta voyage nde tomonani te babi eloko oloba mpenza eza nango te mpo nayebi kaka azalaki malade donc na nde babengi bato nyonso ke akufi nde toyebi awa sinon ke eloko pene oloba pene likolo nango donc na nanga nango te ko liwa na ye mpo na yo
ezoyebiso eloko te liwa Evelyne esalinga nzoto malili donc naokoka na oloba te donc nayebi te so nakoloba nini. D'accord ma chérie, te comprendre émotion. Nakoloba nini. Parce que ça fait quoi? Ça va faire au moins une heure déjà depuis Koti manque. Koti c'est parce que bazana bango kaka bakanga mala bango morte ngale mana morte kinoise bazaka ka place donc yeba kamo akufi na nzela bien kamo akufi na nzela te biso to tokomi na ndako po biso moto bimisi corps na kati ya chambre alalaki na mbetu tozalaki mibali misatu ntango baapprendre biso yango nde toye toinsiste na kati tobimisi ye na mbetu alalaki totie na salon de façon po chambre ezalaki trop chaleureux
totie na salon mpo bato nyonso mpe bazalaki libanda bazalaki mpe na besoin bamona corps ya sœur na bango yango tosalaki ne fusque de façon tobimisa yango na chambre totyango na salon oui amikufa na kati ya ndako au moins presque on peut dire que 20 à 15 minutes déjà passé yango ntongo tokomi na hôpital tomeki kobenga docteur diagnostic docteur expliquait biso déjà c'était un peu trop tard déjà parce que elle était déjà morte bien avant quoi. Merci beaucoup. À vous aussi. Bravo!